Ma Mission TV, le miroir du monde. Mboka soko kenina na gouffre. Parce que pour la biso ba congolais tozo yokana te. Parce que biso ba matam kola mboka oya sala boy. Yango na lobi yoka son ou siole. Est-ce que bazali ba conseiller il y a président ou ils sont partis du bureau présidentiel pour bazwaka ba décision na place ya président. Non. Parce que aider président. Il s'est passé quelques moments. Fils Moukoko Babouki et Loboko. Comme si ennemi na bango parce que Fils Moukoko il voulait parler la vérité. Parce qu'il se bat pour l'IDPS. Mais il n'a pas droit à Koloba que ce qui est tamboli, puisque n'a pas ça droit à la police, pas fait ça la gaz lacrymogène. Bon, général, je ne sais pas quand on aussi quelque chose comme ça. Il faut à ça là, l'état de droit là, il est là pour protéger le peuple, non pour maltraiter le peuple. Et bien ça devient comme le régime kabyliste. Ça devient le même régime. Et quand les gens marchent, ils ont de gaz lacrymogène, ils ont de l'eau chaude, ils ont tout cela. Oh non, mais Jangui, dites-moi, quel pays avez-vous déjà vu qu'un morceau, une boîte de tomates, qu'on doit les diviser en 6 ou en 7 parties pour qu'ils les vendent? Ta portable ça faut nous dire. Qui soit c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est l'attention. CPX c'est un machin. Louis. Ah ils en ont Mengaït. Ah oh yo les qui quoi? On a l'équipe où il y a pas seulement ah ma chère! Ah ma chère! Biso tomesa na kanda te. Awa mutu nyonso soka koti abimaka des services. Mais ma chère, oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres petit sas. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yoka moko likamuna ye. Zitali na bagence msusu baza ba cause ya ba matanga msusu. Ah! Tangu na yoka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? GPX eza kaka moko. Boyo badongola miso busakewa butiba desordre bukei busali makababila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne référence, topesi nyonso ba mbote partout bozali, bozolanda biso ndenge Martin invité sa fusée na lobaka toujours sola likambo po nazoluka vraiment makambo chaque jour po na larsabino vraiment ba actualité nyonso ozoleka. Alors mboka na biso babi vraiment sola likambo neto lobara mboka na biso ba makambo bota kaka mikolo nyonso seko bota ba makambo problème na RDC ba problème ici la raté makambo za tellement ebelé na kati ya mboka na biso oyo vraiment ezosenga vraiment que nzambe il faut kita nzambe il faut sala et puis mitema na biso moko ba congolais il faut conscience na biso ezonga vraiment po mboka ekende liboso. Alors botala ki ba image nyonso auto larsebi
bino bandeko na biso ya IDPS ndenge basesprimaki ndenge balobaki po na makambo oyo etali marche po na le 30 juin biso tutoyebi mokolo le 30 juin ezalaka mokolo ya feti ya mboka na biso indépendance oyo tozwaki yango banda 1960 lelo oyo toyebi te soki vraiment ezalaka lisusu na valeur feti ya mboka na biso na nzambe akosunga biso toujours. Alors ba problème ebota se kobota bandeko na biso ya diaspora ba bengaki babi pourquoi pas bango pe baloba. Donc il faut baloba na micro ya ma mission TV pour mokili mobimba vraiment bayoka bango ndenge bango pe bazo déclarer pour na ko contredire bandeko na biso vraiment ya IDPS oyo bazo s'exprimer oyo bazo lobake ce qui marche la muke salami bango pe ba ko sala mokolana et salamate yango moni bandeko diaspora ba bengaki biso donc pour to ya Mbappé bango to yoka bango pe balingi babaksa liloba nini pour na mboka na biso République démocratique du Congo. Alors to robenga ndeko na biso monsieur Weimpanga Kiatoko, donc Kiatoko à un niveau de France, Togo Kae. Allô? Allô, monsieur Martin. Mbote ndeko, mbote monsieur Weipanga. Mbote ndeko Martin Engi. Na mona ka message de ba mission la bino bosalaka. Ndenge pe bolingi ko tambusa ba mission. Kembo kebonga, mais parfois il y a ma mission ba kususu. Dans la place publique, il faut pas à la réserve quand même. Le président, il n'y a qu'un seul président, M. Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi. Il était élu par la Constitution et comme par le peuple. À Mitchaki et mon côté place one. Donc il fallait quand même, quel que soit la difficulté à Zanango, il fallait que le peuple congolais ait aidé. Mais, dans ce Landayo, Sangai appelle Nabino et Zanini. Peuple libre comprendre Nini. Alors merci monsieur Weipanga. Aux à niveau ya France wana to bengio na RDC otala déjà émission na biso nyonso ndeleka na ma mission TV. Alors to bengio par rapport au bino bande na biso ya diaspora oyo pe bosunga mboka na biso na mabondeli na maloba pe po mboka ekende liboso. Alors par rapport à likambu oyo ezobakisa maseko bakisama bandeko na biso ya lamuka balobi bakosala marche le 30 donc mokolo ya dimanche le 30 oyo ezalaka bongo férié eza fête indépendance ya mboka na biso. Alors bandeko pe ya IDPS balobi soki bango basali marche bango pe bakosala marche par rapport na bino ba diaspora oyo boza na niveau ya libanda tango bozomona moto ezopela se kopela na kati ya mboka na biso nayebi te soki olobi nini. Nga place wana justement yango na tindilaki yo kamwa maloba wana pona mela ko lakisa yo kamwa becriture quand on dit les paroles s'envolent mais les écrits restent. Alors non ezali malamu te ndeko na ngai biso pe awa na bapoto esalamaka nango le 30 ou le 14 juillet fête d'indépendance ou fête nationale ou faites ceci. Mais il y a un groupe politique qui voudrait marcher pour un but. Parce que c'est le moment. Il y a des gens aussi qui marchent le 1er mai. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, il y a des choses qui ne marchent pas comme il faut. Mais ce n'est pas pour faire du mal à l'autre. Non, ce n'est pas pour faire du mal à une autre partie. Non, mais c'est un guide. Mais le problème, il va marcher pour manifester mécontentement la bango, il y a beaucoup de choses qui sont malades. Maintenant, si je vois la vidéo je ne vais pas marcher mes mots à des personnes, surtout que je pointe beaucoup, comme M. Yokaso et M. Chol. Parfois, ils n'ont pas de raideur dans Balbagamakam. Et ils se contentent surtout Yakofinga, la Mouka, Yakofinga, Intel. Ndekonaye nani, papa naye nani, nani naye nani. Non. Maintenant ce point là, si je n'attendais qui au comme message wana, pour un jour bon terrojakaye ou le banaye, tolingi l'unité ya mboka, tolingi to aider notre président. Au départ c'était M. Kanam Akei, M. Kaman Akei. Maintenant M. Kanam est toujours là. Monsieur Félix, c'est notre président actuel. On l'a mis
il était Moutamitiaki. Mais il a épargné aussi pas mal de choses. C'est une console baï barangote. Makile Liaketanga, Makile Liake Salamaboye. Mais ce président-là, il a fait son rôle. Alors, de lui être appuyé. Maintenant, je reviens à votre question. Moi, que ce que na gouffre. Parce que pour la biso ba Congolais, tout ça, parce que biso ba matam kolamboka, oya salaboy. Yango na lobby, yoka son ou siole. Est-ce que bazali ba conseiller, il y a président, ou ils sont partis du bureau présidentiel pour bazouaka ba décision na place ya président. Non. Bazoko aider président. Il s'est passé quelques moments. Fils Moukoko Babouki et le Boko. Comme si ennemi na bango, parce que Fils Moukoko il voulait parler la vérité. Parce qu'il se bat pour l'IDPS. Mais il n'a pas droit à Koloba que ce qui est Tamboli, puis n'a pas sa droit à la police, n'a pas sa gaz lacrymogène. Wana nazasi oyokaki yango parce que yo moko oyokaki olandaki be mission ndenge be intervention ya batu ya IDPS bande koloba par rapport ya bande kwa lamuka donc général Kasongo soki batu babimi libanda général akostoper bango général déjà lié atondi par rapport à mwana nyonso yo moko oyokaki na ebité d'après bino na ebité so boroloba nini est-ce que vous avez un souci marché salama ou bien et salamate? Non, mais premièrement pour moi, dans la diaspora, c'est vrai que franchement, M. Martin, un jour nous avons présenté, un jour nous avons le côté ou bien nous avons côté Kuna. Bon, j'ai fait mes études là-bas, j'avais jusqu'à 23 ans, j'ai eu mon diplôme dedans à 20 ans, et j'ai essayé de faire 2 ans de l'université que ça n'a pas marché, en 84, 85, 86, 87, dans le Moukuna Lambokana. J'avais 24 ans presque. Les gens ont plus de 56 ans. Donc j'ai l'expérience. Nous avons problème de mais ce qui va marcher dans Bango, ce qui va marcher, mais les biens sociaux, il faut pas respecter en gros. Parce que les biens publics, ce sont les biens pour tout le monde. Mais s'il veut marcher, papa, oui, tu peux marcher. S'il peut marcher, laisse-le marcher. Je ne vois pas pourquoi l'IDPS, il doit s'interpeller à cette marche-là. À ce marche-là, pardon, excusez-moi. Je ne vois pas. Bon, hier, général, je ne sais pas, quand on aussi quelque chose comme ça. Il faut, à ça, l'état de droit là, il est là pour protéger le peuple, non pour maltraiter le peuple. Et bien ça devient comme le régime kabyliste. Ça devient le même régime. Et quand les gens marchent, ils ont des gaz lacrymogènes, ils ont de l'eau chaude, ils ont tout cela. Oh ben non, mais Changi, dites-moi, quel pays avez-vous déjà vu qu'un morceau, une boîte de tomates, qu'on doit les diviser en 6 ou en 7 parties pour qu'ils les vendent, hein? Alors que c'est un pays riche. Mais M. Félix est venu là, avec toutes ces difficultés, avec toutes ces catastrophes qu'elle traverse le pauvre. Mais il essaie de faire le bien, que le peuple les a bien. Yokason à lobby qui est à Koebisa, bourgmestre nyonso, bapekisa batu ya lamuka basa la marche te. Na ebité wana bon biso to yoka bimi na munoko na ya omoni yaza na IDPS peut-être na ebité soki tamso aza na autorité moko aloba apekisa pe achaba policier donc bapekisa bon je ne sais pas d'après bino tango yoka makambo boza bande na biso boza libanda boza pe na souci ya mboka na biso na ebité soki okobakisa nini po na bande na biso ya ngambu ya IDPS oh vraiment bazoloba boye pende zoyokana makambo nyonso bazoloba. Ngana kosenga kaka boye en tout cas na bande na biso ya IDPS ce sont des militants la boïté. Moi je connais le militantisme du père Tshisekedi. Là je connais. J'étais là quand on manifestait contre Mobutu, le père Wana a manifesté. Mais je n'ai jamais su des militants. Non, il y a des choses autour de la place Wana, mais ce n'est pas la peine de Konangaï.
Parce que nous avons des choses qui sont en Bangunda, on se dit na Congo ya IDPS tout cela. Mais il y a une raison na Razakiwan. Tant que batona bayaki connaissent qu'il y a ça qui na partie one. Tant que batona bayaki na potence il y a ça. Non, donc qui se calme un peu. C'est protagonisme, mais comme on dit les Socrates, l'agora public, c'est très dangereux. Hein? Moi, je préfère Fils Mokoko. Fils Mokoko, il donne les leçons. Il sait parler. Mais les deux là, ce sont des hommes publics. C'est comme la philosophie de Socrate. Hein? Parler en public sans donner la réponse. Parler ceci, ceci, ceci. Mais si quelqu'un ici, il est quelqu'un, il y a président Alinga, aidé vraiment président. On a déjà compris ça des conseils, il y a bien. Il y a un public, que Bapigno Subamonaka, que la Mukasa Mabe, que la Mukasa ceci. Mais non, Mutazali Mabe Azad. Tant que je suis en Bango, na frère Yokason. Tant que je suis avant les élections de 18 décembre 2019. 2018, pardon. 7 personnes. Il y avait notre président actuel, notre chef Martin Fayoulou, Mbemba, et ainsi de suite, na Bakatumbi. Yokasom, Babandoko manifestait pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas ni IDPS, ni la Mouka, ni MLS, tout cela. MLC, non. Mais pourquoi les lots IDPS a lingui Amistiaka Liboso na ye, Kaka ye Moutazoko livrer Mboka, Kaka ye Moutazoko libérer Mboka? Mais non. Ce ne sont pas des Israélites qui allaient libérer son peuple en Égypte. Non. Mais il y a Fayoulou, et le peuple de Fayoulou, le peuple de Mbemba, le peuple de Katumbi, et le peuple, comme un peu perdé, les 5, certains sont basés à Bango bien. FCC Bamsous peut baser à Bango bien. Mais, na lingi na senga, na ndeko Yokason, ameka komela mai, avanda, à réfléchir que le Congo appartient à tout le monde, le Congo ne appartient pas toujours à IDPS. Alors on peut un message pour na bakonzambo kanabiso na éviter ce qui mo pour na momoko koloba pour na bakonzambo kanabiso en plus bando nabiso la muka oyo lelo balingi basa la marche donc soulèvement populaire balingi basa la marche na éviter ce qui okoloba nini pour na mokolo il y a les 30 juin on peut un message na bakonzi tout ya mboka na biso et à la police et puis gouverneur à vie de Kinshasa et puis na bandeko ya la muka o bazana likanisa ça la marche. Premièrement, le gouvernement, je n'ai pas à m'attaquer du gouvernement parce que si je peux m'intéresser à s'attaquer au gouvernement, je risque à 4 ou 5 pages. Ça ne sert à rien. Mais le gouvernement, il faut pas dire Congolais. Il devait travailler pour le peuple. Le peuple d'abord. Ce slogan-là, il faut dire le peuple d'abord. Mais notre président a tout le peuple d'abord. Tout homme est faillible. L'infaillibilité de l'individu, on ne peut pas dire que notre président a défaut. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est là, bientôt 6 mois, il sait de faire des choses dans la mesure que le peuple congolais a bien. Et pourquoi il aider? Donc, il y a IDPS, déjà aider le président à Bissau déjà. Voilà. Basungaye. Bandeko Alamuka. D'accord. Le problème des urnes, c'est fini. De toute façon, notre président, ce n'est pas lui-même qui s'est mis là-bas. Maintenant, Bazalaba, grands opposants, les grands opposants, mais avec intelligence. C'est pas comme quand je vois Daniel Safou, il marche bien ni. Non, il n'est pas religieux. Il est un homme politique. Et je respecte ses compétences. Il est un homme compétent, instruit. Mais il doit jouer son rôle en tant que député. Voilà. J'ai beaucoup regardé pas mal d'émissions légères, des collégières. Non, ça, franchement, il y a des choses à dire à nos hommes politiques. J'ai des personnes qui travaillent là-bas. Moi, je le souhaite, ça répond à peuple. L'Europe, si ça réunit aujourd'hui, parce que Moutinho doit comprendre, mais il faut la dire que l'Europe n'a pas tout. Mais l'Africain n'a pas encore compris ça. Et quand est-ce qu'il va comprendre là?
Les Congolais d'aujourd'hui. Alors merci vraiment monsieur Weipanga Kiatoko. Donc tolinga tozo juste 7 ans tout le monde a peu bande on a biso au besoin à niveau il y a des bandes Europe donc lokola yoza na France yango tolinga ki juste to solana yo po oloba vraiment makanisi nini oyo za nango na ndenge moto ezopela chaque fois pour na mboka na biso République démocratique du Congo makambo zo botama se ko botama donc yango moni tozio le lota pour na kolobela marche oyo bande on a biso ya Lamuka ba décider ba ça les 30 et puis bande kokoto ya pouvoir pe ba telemeli bango ceux qui bosali marche bango pe ba kosala marche ba okuta na fara donc c'est juste tolinga tozo bongo voilà et kosala mabe ceux qui ba okuta na fara parce qu'on a yoki bande côté ya Lamuka ba lobi to tikili bango déjà tamingi ceux qui ba sakane na biso to kobunda mais c'est parler dans le français séparer pour mieux régner hein diviser franchement le Congo c'est un pays riche bima na mboka pour comprendre makam il est fait à l'obi baroti kate bango pe barosa la marche barokuta na fara mais c'est malheur yango wana mais la manifestation ou manifester c'est un droit nous on l'a voté ça dans la constitution ici ça existe que tout peuple qui se sent mal aimé ou mécontent à quelque chose, il a le droit de manifester sans faire mal au bien public. Donc, ceux qui vont manifester, si tu vas manifester dans Bango, Bango peut ceux qui vont manifester côté la Bango, mais pas manifester dans Bango. Mais c'est un peu triste que maman moko, tata moko, qui ne se manifester séparément. Non. Ou alors, tout ça, on peut savoir que tu es un makasi. La bateau basée au sol à Mabe. Un député, non mais j'ai plein de choses à faire. Moi je suis un jour tout au sol là, peut-être la web sur qui je suis ici. Mais un député n'a pas le droit à Robin Samono, le président quand il signe des ordonnances, qu'il est inconscient. Un député. Et que l'Assemblée aussi regarde ça. Non, si c'est ici le même député de ce jour-là, il devrait déjà être déshonoré. Enlever son humilité. Hein? Parce que nous, ça se passe ici. Hein? Mais il y a des gens qui font là-bas, comme je peux parler de Yogason. Mais il y a des gens qui font du mal là-bas. Quand est-ce qu'ils sont dans les prisons? Quand est-ce qu'ils seront dans les prisons? Quand est-ce qu'ils seront jugés? Comme de Kobosembe et Christian Albarango. Alors, qu'ils se ferment un peu. Alors, merci vraiment, Tozio Mwatanda Mbupoto Sola. Merci vraiment, monsieur Weipanga Kiatoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeko Eji. Donc, continuez comme ça, la Moussala Nabino. Puis, je te donne la Nabino à côté de vous. Mais j'aime bien mon voyage. Mais moi, j'apprécie mon président, ce qu'il fait. Mais ce bateau, bazar pembe na ye bato aider, bazar aider. Oh, bazar na Sibakuna, bazar simple là. Bazar simple. Alors, bon week-end et bonne fête du 30 juin pour demain. Merci, merci vraiment, merci. Alors, merci vraiment, wana ezalaki bongo, monsieur Weipanga Kiatoko, au azana niveau ya France, donc monsieur Weipanga Kiatoko azana niveau ya France, bango baza bandeko ya diaspora, oyo vraiment bazali na souci pe ba partager ba bimsaide na bango po na vision ya makanisi oyo ya mboka na biso, à part ça ko critiquer pe moi bandeko ya IDPS par rapport ya balangage et puis on a bandeko ya Lamuka alors apesi conseil bomoni donc mboka na biso photo lingango totika balikanisi wana ki koloba ke bandeko Lamuka lokola ba kosala marche IDPS pe ba kosala tant bokutana na et créer bombe parce que Lamuka bana basi pe ba kosala ba mama ba kosala ba papa mikolo pe ba kosala ba jeune garçon ba jeune fille ba kosala ba luka ba sala marche IDPS pe koto ba tutu ba tant bokutana boyebinde kozala emsu mama moko mukolo akoki mambangu te gaso ebwakami ezalaka toujours mabe suka nango yoka emsu lisa se betami gaz ebetami bana basi ba roki mabambangu te batu ba robukana suka nango ekoma su hôpital bambongo bimaka bakisi donc tozonga toujours sima pona mboka na biso en tout cas to zala bomoko to lingana po mboka ekende vraiment liboso. Merci vraiment ya trop na batunya so bozuita kolanda Martin invité sa fusée Solali Kambo. Merci na mama Anto Aluta na niveau ya Bruxelles
oyo vraiment azosambela toujours pour mboka na biso nzambe azolakisa toujours un jour Congo oyo nde tolobaka ekende liboso nzambe atikaka biso te en plus biso pe conscience na biso ezala nzambe akozala sima na biso biso pe toyeba makambo tosala te tolingana po tokende liboso. Merci na bato nyonso baotala biso Sylvain Kabasele na niveau ya Italie oyo pe azali membre ya IDPS. Donc merci vraiment na Chikito Mushashino oyo aza na niveau ya France oyo anniversaire nepe eza le 5 août. Donc le 5 août, ngai anniversaire nanga eza bongo le 9 août. Donc Chikito Mushashino anniversaire eza le 5 août, ngai anniversaire à Martin Engi Vitesse Afizé eza bongo le 9 août. Merci na batu nyonso Junior Lenge na States. Merci na couple Madidi donc na Caroline du Nord, Gobe Madidi, Mama Olga Madidi. Merci na batu tout bozuita Holanda biso, Karsha Sadik la Finlandaise na Katia Finland. Merci na Karine Chamba na Katia France. Merci vraiment na batutu oyo bo sepelaka vraiment botala biso surtout na Chikito Mushashino oyo vraiment tozane pe na kati ya Kinshasa anniversaire déjà eza le 5 août et puis nga Martin ezala le 9 août. Merci na batutu bobenga ngai déjà bokomelaka nga po pe na anniversaire ya moto lobelaka bino Martin invité s'affiser le 9 août bozala branché na ma mission TV. Merci na Samuel oyo aza vraiment na sima ya caméra ma mission TV toujours likolo Martin invité s'affiser. Merci. Azobita portable ça faut nous dire. Histoire c'est tout. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la station. CPX c'est d'accord. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah, oh yo l'équipe. Una l'équipe où il y a pas ce moment. Ah, ma chère. Ah, ma chère. Oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyonso soka koti abimaka desem. Mais ma chère. CPX. Oh, ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotita biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi badali na sama bele. Oh, soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Zitali na bazasi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Tangu na yuka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko senate CPX eza kaka moko. Boyo badongola miso busakewa butiba desordre bukei busali makambo bila badesordre bukomoluka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.